Voilà, très chers internautes et surtout un grand merci à tous les abonnés de Beaux-Arts TV en chaîne Oyo Bomesana Rolanda. Et puis cette émission qui est toujours présentée par votre humble présentatrice Grace Parker de Balobi, Grace Parker, la fille du pouvoir. Bino mutu bomesana côté ya biso na nzela ya ba commentaire na bino et puis ba partage na bino ya wonde sala ra plaisir ya musala o donc so ba critique ezate ba remarque ezate biso pe moyen to avancer raté do to linga bino ka bongo ezala ya mabe ezala ya malamu o nyonso bomona rapa na biso ya wonde pesa ra biso sous force ya musala o. Et par là déjà je pars déjà dire un grand merci à mon boss donc boss wazana mutema munene wa supporter bana na eka ndenge tozalaka malgré que balobara toujours que les linges sales se lavent en famille. Et je pars déjà dire un grand merci na batu nyonso o ba soutenara biso. Là je vois déjà Coco Coxon de Paris, Willy Tisson Coventry et puis la moni sous Patrick Ekofo, Ons Bomolo, Charles Mbongo contre Mbongo. Donc kula penze zara ke masolo Mbongo kako koti ozwi Mbongo France, Londres, États-Unis. Donc dollar kuna ezalara neti na film quoi. Voilà babonné na biso ya Beaux-Arts TV. Lelo toza na artiste moko penza munene o kin penza ezotalela mikolo. Le bilo moko boyebi baloba toujours derrière un grand homme se cache toujours une grande personnalité. Donc muto tozane na plateau na biso na ebi que pour découvrir yé na kati émission na biso si on a le même langage avec mon caméraman Jires Kilongo Brador Fongola pena caméra babonné à Beaux-Arts TV ba mona biso penza. Bonsoir petit Fali. Bonsoir maman, bonne santé na yope. Santé très kitoko ngande fale na tout na o santé o mona na te mikolo ndeni. Nazomona naza na ngai na batama na ngai na travaillaka musala toujours kana courage nzamba pesa ngai ya kosala ka musala na ngai nome ba mikolo na batama na ngai na obimesute paponi nazalaki. Voilà, merci beaucoup Nayo Nandenge au reprendre tout d'abord l'invitation na biso te pesio merci et puis oza la bienvenue na ratia émission na biso mais mingi to linga batu bazota la biso pe ba o ba mesana rolanda biso bazala vraiment attentif na masolo to robeta biso mi balé penza o batu bazolo baloba biloba loba na ba cité mais répondre ngana est-ce que rozala penza mieux placé ya ko répondre mi tuna nyoso na rotuna o. Nakozala siri nango na ozala siri nango na répondre nango to sola pe bien po yo benga po to solola makambo bien ya mabete to solola eza ya bien eza mbeto comprendre que makambo ngeza ndenge nini ponga na star yo journaliste kitoko bien répondu. Christian Lukoki poto na poto papa na Prince Corneille Lukoki omoni marambozo lukela ngai parker yambara mingi trop bato baza na actualité donc actualité lukaka papi nekina porte-monnaie de Dieu na kati ya Lyon balobi yo penza oza penza porte-monnaie de Dieu. Et en plus je rappelle encore na bana nyonso ya mikili bana Kinshasa émission Oezo Salema déjà en direct na kati ya boutique d'habillement Guide à mode de Paris. Donc bon là déjà espace ndeka to bima kitoko na kati ya bilili chez ce Guide à mode de Paris ye moko aza mikolo na kati ya kin petit Fali yebi Guide à mode. Ouais, mère sociale c'est moko courageuse aosa mambo bien azo sunga batu azo soutenir batu bon aza c'est mo bien makasi baza belete na Kinshasa yo mona mwasi azlukaka boya kuma na ba niveau yo eza makambo ya kokumisaka nzambe ya pesaka nzambe kaka lokumu na banjira nyonso alekaka ya kosumbaka boye po akoma boye Guide à mode de Paris nde makambo. Merci beaucoup bwende ezalaka tokosi Guidil mode de Paris donc ici à tout oignon souetali ba fille ya bien ya classe o bazalo quoi Grace Parker ba o balinga ba nsunga kitoko okutena moi tonton mo boya bien aoki yo pe na fraîcheur moro ya bien salara bien make-up kutu kolobate donc ya tout o etali mola to loranga mo pe na muto mola to bino mo boye bido a penza nyonso eza borobando mona ngo penza à tout temps na kati émission na biso to rolaki sabino penza o nyonso
eza na kati ya boutique da Biomo Guida Moda mais bref déjà poto kota na kati ya mama na lisolo to linga déjà toyeba Petit Fally relation na ona Fally Ipupa Dicap la merveille El Rey Mago Aigle Mobutu e banda non wapi. Bon, relation na ngana LRA Mago Mobutu atrouva soli papa na makosisi papa na kaina mobala na ketchup bafana mami ngana e tozaki na relation teki awa nga basino manga banamboka Petit Fally ta basino menga Petit wana na mbanda ka faut bien préciser na ekaso vraiment na ekaso biso to lingaka nde boye basino menga Petit Fally petu alingaka Fally boye akena Kinshasa musako kutana Fally mususu pala mona ye aza courage po kuna na Kinshasa balinga ba courage ngape na okipeka ba okumisanga na mboka seke loka basino menga Petit Fally wana si contre ton Petit Fally wana yo la mboko ozala ko coopérer nini ozala ko sala bilanga osala nini wala ka tango ba bengo Petit Fally to ozala ko yemba no ka ndule na banoye mandule banamboka na bando sekisa bato koyembela bato banamboka bazopesanga bakwanga bandunda bambisi banyama batiki ya petu aza courage genre ke Kinshasa aosa mambo abi aza courage epuis aza miso makasi topesaka chance ake Kinshasa nomonaki bato ebele bapesanga chance na mboka basinomaki ngai Petit Fally nde kombo wana mpe ezotambola partout ntina komi awa kombo wana ezotambolaka Petit Fally siko libanda kombo wana ezotambolaka Petit Fally eza mamwa nzambe ningi ya lokotaka pe ninga atombola pe ninga akomisaka bato pe ninga asala makambo na ye nzambe otikalaka nzambe epuis nzambe abatelaka pe bafali Ipupa na bamiziki na bango na bacourage na bapo biso baleki na bango po ntango tokumisa pe un jour pe toza pe na bango esimba pe po nzambe ne mutu apesaka nzambe ne mutu apesa makasi atombola bango apesa inspiration ya koyemba ya kokendaka liboso po biso pe bafani na bango po tozala toujours makasi ya koyemba pe ya kokumisa bango po tozala be na bango tokosi. Si là je vois déjà Pierre Landou na salon Bercy et puis na moni lisusu Julie Weti toza toujours ensemble balobi staff nyonso ya boss nanga Papi Kelly et puis je vois encore maman Laetitia Kalombo moi si ya boss aza boss Petit Fally to rolinga penza ti tango ye déjà kinsiko kokutana nona Fally ezalaki no ndenge nini bato baolanda biso bayeba penza ke okutana nona Fally na canal nini pona mboka kuna ba surnomaka yo déjà Petit Fally tango ye siko okini comment je peux dire na canal nini yo okutana na Fally. Bon courage kaka nina banoyima na banjela nina banayi na baba na babalabala bato bazofilme nga na batelefone ezotambola Fally pe amoni mpo monde ekoma internet Fally pe amoni peti nanga penya ya bwende ekasi vraimen bokila okondo loka akumisa ngai c'est très important nde jumo boye babe te fala répéta ma campagne mpo betela etu loka déjà bavideo na epandi na internet mpo na nkombo na ye ya komona yo aoboya yo te mpo yalinga bacourage yalingaka bato balukaka bacourage kobanga na yo te fala osala eloko te kende place ya répéta ma campagne tunaka Grand Malik okeka kozwi moto okuta baba orépété aoyamba yo yazala bien asola bien nde nake kuna premier jour basengaka mwa badeba me ye moko azala ye te nazongi na ngai nabika ekosimbaka deuxième jour nde nakendaki nde bamete basedise babesinga nde balondo bacubu nde bakotisi ngai bayebi ngai déjà na internet nakoti ye ntango mpe aigle amoni ngai abengi ngai abeteli ngai mpe guitare toseki wana banini ayambaka yo bien akomplikaka yo te nde balobaka ke Fally azala lolendo minene abwakaka bato abudaka bato yo ayambaka yo facilement ayambanga bien abetelanga mutu lokwa Fally abeteli yo guitare seke alingi yo mpo ebele vraiment wa baartiste ebele okepeka lelo artiste wana abeteli yo guitare eza lipa te mpe ye petake Fally mpe aza grand leader aza mpe grand artiste azwi mpe temps na ye atiki mpe répétition abeteli yo mpe guitare ya blague te eza ma facilité akopesoka mbote bien namonaka ba internet mais yesuka azwi courage wana azwi mpe esengo wana abeteli nga guitare ke miracle se ba nzambe ma touché ba motema ke openza petit na yo
o ma pinya bokilo kondo e kaso ma petit mo bo a défendaka yo aza courageux ya mwa nzambe asa makam na ye na ndenge na ye ya lingaka ba courageux na ba courageuse basi ba courageuse luka ba guide moda ba mibale ba courage luka ba petit fali eza nzambe alinga bato aboye mais so za moyibi wa ndoki nzambe olinga oti otikalaka moyibi na ndoki mais so za courageuse okozwa un jour ekosimba esi koleka. Ouais, wana torokoma na biso côté wana et par là je pars déjà faire un clin d'œil à mon grand frère propre nakati à Paris, précisément nakati à Mulhouse, base nyonso ya Mulhouse et soutenir grâce par cœur. Je vois déjà mon grand frère Didier Wayengo, l'homme à la taille avantageuse, donc un bon tonton ya Bogar ya Kitoko, et puis je vois également ma grande sœur nakati à Paris, Christelle Sita, sans oublier Virginie Stone Wayengo. Donc wana penza baza ba yanga kwa ba soutenir grâce par cœur. Si comme mukolo yango tango esala marabongo maramnyo soane le kiti ozonga randa kuno esala no nini ondimaka eza yoto yote e ba impression na openza pour la mukolo wana ezala ndeni. Bon namona normal, namona bien c'est normal. Po ilo na lukaki pe na komi pe ekokisami. Namona normal. Namona pe normal et pas na normal. Ilo na bando luka ekokisami. Pe na monie pa beti guitare pe mokili pe lobite oui fala za bien azama bien eza très important eza petit mo ba kumisaka mais au PCP sengwana ya guitare pe mokili pe moni eza ma très important nzambe kaka sunga biso kaka tozala toujours mikolo pe baksamaka kibele na bato nyonso baotala biso mpo bayeba mpenzaki eza yo mpenza nde toza no na plateau salasala mwa biloko elrey mago azala ye mpenza convaincu mpona bana mikili nyonso basentir yo moyibi soki otie mbongo na coffre fort akozala bloke po aza na kode te me kasi kotia bolingo na coffre fort susi akoseka po aza na bakode tu atokangi osko polisi akoya te Prima kozali viti ya ba susi susi opanyaka nani tie panyaki binu capture tout le monde à genoux quelle que soit notre race sociale tosala yo nini yeye tango nyonso sekolela Ceci n'est pas bon. Mon amour est très bon. Philo Timbe bon. Voilà pourquoi je suis fort. Naïba bengi nga sere ya charisme. Balam nangonde to mona kompasi. Briske na zui visite ya souci. A chance nga identité na kache. Sera ba charisme. A commissaire milelo. Liba kweza pona ba aveugle te na ba voyant pe ba betaka yango nenenge susi eza pona moto nyonso tu ozala amoureux ou pas mais soki okimi yango na lobe ata na mpasi ya vie ekokanga yo ata kutu soki yoda ye na gisema ya nzambe bayeba kokota lifelo bakozala susi Maître B50 Balondo Yamalo la vie est très belle mon amour est trop beau Philo Timbebo voilà pourquoi je suis fort Gida moda yo zwikle wabio susi yo nakanga kipote bien mais Gida moda yo goti kaka pilipili ata ezo sona monoko te jamais bamekaka yango na liso yokano sangwa susi na mosika kolinga jamais ekota motema mpo yokolela matanga ezanga mowei ale swage ana liboloko leta ekangi bakulu na buluo pasteur azo chasse bademo bisika bikauka luaja kangi nzova bakie biro toros aigle. Voilà, chers internautes, il n'y a plus rien à prouver. Binomoro bomoni petit falindinga se déchaîner penza na rati ya micro na biso ya Beaux-Arts TV. Bo sentir penza voix, bo sentir ba kunga. Koti ku studio te. Oyemba naturellement boé, mais vous sentez vraiment la voix penza zobi ma petit fali. Secret na ononin, eza nonin.
nalinga na yemba nalingaka nazala artiste lokwa ba artiste tout petit moko bando kumisa fali mais lelo abimisi pe ba bom lo pa komista bwende ezala naza de star mais qu'on a bakisa lisu koleka nayeba musande fali po baki koyeba musala esala pe bien elengi mo boye secret na oyo ya travail ndenge ozoyemba bwende bakomotia oka partout mwa kisi moko wuta nango na bwende kuna yango nde otambolaka nango na poche to ndeni kisi pe eleki nzambe eza te keba aigle amuta ya likolo courage eleki kisi so bayebi soki fala bon fala na ye na kisi te mais courage nende ekomisi wana elobi yo olalaka na fali epa ngai mama courage ya moto eleki nyonso toboyi te kisi ezalaka no ava mais courage wana ntango ayaki epa akofi na quartier la terre fali ipupa bimi na quartier la terre asemangwa minene est ce que ezali kisi courage na ye na musana obike kotravaille eleki kisi travail bosana otravail eza na liboso travail mpo fali batravaillaka ayebi musique mpo musique eza art eza kobotama makila oyo afa eza makila eza kobotama eza mpe travail nde azotravaille bino kaka kisi boye te nde toyokaka mingi na te mpo na nzambe eza travail musique ya travail na ye ndenge asalaka ndenge ekomisi boye puis pe courage na ye mpe ekomisi boye c'est que yo pour okoma bon mais mingi tolingi toyeba nanu rencontre yo na fali ipupa ti sikoyo lelo oza wapi ovandaka wapi mpo makambo ezoloba maloba matro tomona ya bapresentaki yo na Shark Club ntango omataka na podium dega obina ya dega fali apromettre bapoto bato mosusu baolobaki okokima mikili awa sikoyo toyoki ke oza loge na même ligne abeda shumi tukeza nyonso wana donc c'est que yo mpenza makambo nyonso ekomi posé à travers fali ipupa. Bon, à travers fali ipupa na muke mukonga azwaka mpona bato basungaka ngai mpona faveur ya nzambe mpona faveur fali ipupa nzambe apesa bino oyo eleki abakisela bino mpe nga mpe naliaka apesa bino mpe mikolo mais makambo akovanda bamilingi bamituka bambongo nayebi nanga ti ya bedashu te bien sûr nakendaki mpa bedashu ayamba ngai tokanga bafoto tosala bavideo mais mo eloko mpe ekota makambo bamituka bandako wanga nayebi nanga ti mais mo eloko ekota bafoto tosala bavideo lokumu mpe ekendaki petit fala kutia na bedashu c'est très important mais wana eza basouvenir bandako eza nango te mais eza kaka très important eza souvenir mpona kutia na bedashu ebele bayemba ye me bamona ye te me ngai akutia na grâce wana napesi nzambe mpema azwa lokumu abatela mpe abedashu wana baplace mpe aza na misana ye mais mambo bamituka bamapango eza nango te na min ekotaka ouais wana vraiment babone na biso ya Beaux-Arts TV ba comprendre boyoki petit fali ndenge a démentir les ont dit et puis ba dire ya batunde bazoloba loba par-ci par-là petit fali boye azongisi boye moko na plateau na biso à reprendre biso na minute toyoki koyeba aigle ye moko aza na kinto aza libanda bon aigle aza na kin ya koma komona Kinshasa na poto lokwa ma campagne na mon frère po epa na epote koma eloko pamba eloko te akozaka lelo akili pa zongi mais mikolo aza na kini oyebi jeune leader ya mboka oyo me ngai yo ti yo te tigre yo za tigre me ngai aza jeune leader yo jeune leader toyebi yoka à travers ndongo bimi na ndenge ki petit fali jeune leader ya yoka jeune leader oyo ya mboka toyebi innocent balume tigre mikolo muto obeta fali ipupa na bavie na bavi ndeni mikolo ora est-ce que yo yora sous lisolo a cédé mikolo ekoma artiste star beta kuna bavie banombre de vie ekota mpo bandima mpo innocent mikolo azobalola bango nyonso na bavie bon ngai mamambo ya bato na kipa te pakipaka nkokolo makambo ya bato na kipa te bamambo afali ipupa na kipa mambo ya bato te mais so totali bien innocent wana bokozalaka à peu près bagénération moko na baage mais ye sikoyo aza jeune leader par rapport à ndenge azokumbela miziki na ye mais obunda sikoyo na bagrand mpo na yo mpe esalako na ndeni otali mpe innocent mpo ozomona mpe baokonte parmi bagrand artiste ya mboka na biso malgré kaza mwana mpo na nini ye te ye mpe aza star aza jeune leader moki mpe ezomona ye ayemba na ye bien asa mpe mosala na ye bien eza très important lelo na opesa kaka azalaka respect na mikolo
amikitisa po musana pe ke liboso po ba grand lelo yo so totangi ba grand lo ba mikitisa po lelo ba kuma ba grand star ko ba Fally lokola ba Kofi ba Wera le ba mikitisa kana musana lelo penza ba tumbola bango il faut miye bakailo azana azaza jeune tala ayemba nae bazo kontepe na ba musique congolais on voyager pe mais pas ni été mais il faut ka komi yebake o yaya o leki o papa o petit o grand frère pour respect les kinyos o ko zo beta musique na yo batu ba ebi yo mais so za respecter batu ba ba yo tant musu ye pas ala na posa pusa na pembeni ya aigle mais aigle nde mutabwara kae boti oko chez la Fally makambo batu fala ki parti makambo ya batu Fally akipango te boti ka pe ko chaka débat ya innocent na Fally te boti ka ba débat na wana eza débat te ngalo wana yambi yo na plateau na nga po yo pe oza jeune ozobanda carrière na yo yango na tuni yo mituna eza débat te est-ce que yo na nga banda to vandi na plateau to bandi lisolo innocent botu na nga pe avenir na ngai na musique na nga nyonso wana to ba ya batu na kipango te na mambo ba Fally mais utso soulever botu na nga avenir na nga boni lobi na yo boni musique na yo mais mambo bata ko tuna nga boye asaki bote na innocent jeune il na boite asa musana e bien pona nini yete asaka musana e bien mais mambo ba ke ko discuter na ba Fally wana te botika ba mambo wana Fally za grand aza papa kabola ta sangisaka po loko na tai komba innocent bo loko apeta tai komba innocent aye shute te Fally kabola kate asangisaka ai baka o mona o leki o yaya asangisana ya kiba mona te biso be bana na epe toza pe na respect wana toza pe na esengo wana na boboto wana ya kosangisa pe toza la bomoko emsozo mona kuna ba Nigeria mutu alingi abimba mbongo abimi na ba Bija mutu alingi abima mise ba mbongo biso ba kongola kaka débat asala ki boisa vite on est zelo pamba so to ba vie ba Fally ba sana vie so to sali yango to kakile ba vie ba Fally ba sala ti le la komi aigle combien de vie mais to kontango te poto moi qui déjà niveau na déjà c'est le cas comme na niveau mususu mais là quand mutu abeti njembo ou bien abeti bien 70 000 vies ou ale ki Fally te za na oka chance à côté na chance abeti vie mais na logique na musique oko comparer bon on appelle kozala boto te weza ba distraction mo bona na kompena mutu na makolote oh ngana ko betelo 60 mama na ngai ye mapana ninga normal emusu bo kompone ngai Petit Fally se déchaîner na ko betelo nga Petit Fally je suis Petit Fally na lo ngwaje na bakisanga te na ko beta 60 000 vies mais na leki Fally te na leki Kofi te na leki Wera te mais chance ka na beti lelo to Dembele na Barça Tchebi to Fati oh le quoi Dembele a tchaki 3 bible Fati a 4 bien leki Messi te ya leki Messi te et ça ka kuta na chance a Tchebi pe faveur na ya bioti pas Messi a pesi passe a pe a Tche polo ba maman boye et ça na chance Fally pour pas za grand azali kolo mais to boite ba musique e beta na ba compter bango na ba leader mais boye bakake bata to discuter na bango na muto yo niveau nini boye ba pe ba discussion to ça na ba débat mais bien ya Fally kaka kabola te asangisa kelo na sepaneka yangwana mais merci grand frère Fally pour pas merci papa na musana nde sala ndo sangisa biso na musana yo oyo ke la mutu mutema mabete mais boende zalaka maman polyglotte la sénégalaise a biango maman présidente la polyglotte la sénégalaise a bi vina nga benga linga polémique te nga linga tozala bomoko tosangala tosala musala po ezamboka na biso Congo toboya na raté tozala bomoko. Merci beaucoup na chauna mutema yo mama na bosanité Chloé l'africaine bébé Chloé l'africaine très belle très jolie moi la moko kitoko Chloé l'africaine ouais Petit Fally baza tellement ébélé sur banzi ko cité ba kombo na bango torolala là je pars saluer aussi l'un de mes frères na kati ya Point Noir précisément la Brazzaville Ginny Wedge Mav Glad mais moi je t'appelle beaucoup plus Gaga po waneza kombo a Palin en tout cas na sepeli na malobo uti koloba baza ébélé te komona yo boye ozano outa na o mena ba réflexion na o
obimisi pena makambo boza très capital là par là d'abord ngambo on a félicité onanu au lobby bien à Kabolarate en tout cas on se départager bien au pesi par ya innocent au lakisi pe que au fali pour paza azagron en tout cas coup de chapeau continuer quand la bongo kolandara kokota la ba distraction ba polémique nous soute ou par là beno okende penza world ndeye moro aigle azali beaucoup plus batu bota la biso ba rolinga ba yeba non ba programme na est-ce que aux kota studio aux la ba répétition emploi du temps na et puis vision na ona nous ezana nini. Bon nazadi na studio na Yorobo Shog les pères de la nation yepelele. Mais studio déjà njembo desilaki nzambe kaka sunga na tozwaka mbongo makambo ya clip esama nango mais nafanda chez Yorobo na momo naza chez Yorobo bon nzambe papa mbola pe Yorobo na misana ye na banjira na ale kaka asungaka epo biso pe bato tofande pa na ye po tozala pe bien mokili ebi déjà que naza pa Yorobo mama Polygota ebi la sénégalaise Mimi Chike va faire gagner la merveille ba yebi vie na ngai njoli bokilo kono njoli vie na ngai indie solution gile ipupa ba to ki pesa ngopie au bandi déjà recrutement ba bébé tie ba ebi yo pe zela non na zonga non moi sima yo petit fali ndongo za non moyen zate ba makoki ozate siko zo ke o recruter ba musicien oyebi ke muzika ne senga mvuata moi nini azala siko yo ba moyen wana e uta non wapi base nanga ba guida moda ba otila moyen bazawana guida moda nde makambo nde bisika bazu ba problème aza très gentil aza bien bon ba otila ba moyen baza me belé bato ba yoka nga mawa na courage na za nango ba sunga ngai ba soutenir ngai ba sunga nga toujours pona courage na yi bakate musa na ngai yango boyebi bato baza mutema ya mawa bo soutenir ngai bo sunga ngai taki leki na bino mwana na bino o boyebi na komba petit fali botikela teka ba guida moda ba leswa ke ba Mimi Chike ba polyglotte ba ya shama yokate bino pe bato boza na sima ya petit fali bo bolinga po bosi boponanga déjà vraiment ba ezela non bazela te ke lelo yo yebani ba romo ya na mwa ba cacher na ba romo po ba benda yo yango na no bwaki eloro moko te total no volonté ya mutu ya mutema malamu alingi rosungo abandaka no tango ozana se likambo fali po baloba te omona pesa confiance na mutu apesinga 2000 na tango apasi na mutu apesinga 2000 mbamo pona bwaka epo azwa lokumu mais nga za ingrate nazala ingrate na bato bazosunga na ba 1000 francs na ba 2000 naza ingrate na bosa ete papa na ngai bokilo kondo monime Équateur merci beaucoup Didi Ilumbe monime Équateur mobuta tikela na bosa ete Joël Bakonga Willy Bakonga, Joël Bakonga, grand jeune, patron jeune. Ingele photo bokilo kona bosa ete Juna Janana bokilo konde fa peka tole kankema papa ya Daju oyembi te boira moi eloro moko Daju pe ba yeba ke yo penzo za artiste mwasi badoye bongi ofanda na ndako na boya ba camarade mibalie lobila ba bianga numéro na yo bianga jenga la wa biongo lobi like photo na Instagram tokos lobi kuna tini moi love après lobi kokoma on est jusqu'à mi pourquoi de mon ami ngana bwiko je suis jaloux ngana bwiko je suis jaloux jaloux je suis pas toi, tu t'attendrais. Avec qui je ne pas l'ami. On s'y sortait, t'as fallu. Ma chérie, tu es jolie. Avec un corps impoli. Des sons, c'est en pitié. Interdit d'être empoché. Avec qui tu es belle. Ne peut pas s'abaloter. Tu veux t'aimer, je suis ja. Tu veux l'aimer de la famille Keke. Tu veux c'est ma part qui m'appartient. Toujours pas quoi tu t'attendrais. Avec des petits bébés, des wotolé, des wonyongo, des wofinge.
Togos Aigle. En tout cas, là, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Là, je dis déjà un grand merci à Guy Damoda de Paris, puisque cette émission est Sami Narati à Guy Damoda de Paris. Je rappelle déjà que Toza sur 8 décembre n'a venu Lubouzi à numéro avenue Lubouzi sur 8 décembre de Soboye Kanabonda Tibangwawa, référence école Saint-Joseph Saint-Jean pour se retrouver chez Guy Damoda. Et puis numéro à contact est affiché et Rosalawana sur le bas de l'écran. Et puis na bateau nyon so CP na petit Fali bo contacter biso, mon numéro est affiché sur le bas de l'écran. En tout cas pour la maloba nyon so o ebimi ceux qui bo mona que to les akibino to déborda qui bo limbisa. Et puis moi remarque critique pour la émission bo partager ka aimer commenter et au sala bien juste 3 personnes pour te chuter. Na bosente dadi lotanginde kwa Resha Makuta motema Laurlindo Mabis na tikite moro mombito moro ikwa tati bongoi o benja ya bino yeyo José Ndundu Bokila Kondo bo soutenir moi na bino bo sungangai pona petit courage na za petit mona ibate na singate me aluka kana mutoki na ngai bo sungangai bato balinga ngai bo sungangai soki bo sungangai nzambe pa ozongisela bino bo soutenir nga toujours ba manager baya ba producteur bwende zalaka. Merci Fali Poupa na ningo ndimangai na imba banjembo na yo na ndenge po ndimanga pona za pembe na yo. Merci mama nana ketchup ba fana mami mama banebele na bosanité makosi c'est likola ballon lobito benga Mbappé Neymar. Merci Maka. Ok, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à mon boss de boss Papi Kelly. Et puis sans oublier derrière la caméra Jires Kilong au bras d'or, on est ensemble toute l'équipe technique à Beaux-Arts TV à Tozala Balobi grâce par cœur la fille du pouvoir world. Donc Tozala Ratia Guy Damoda de Paris Mikolo bom mesana biso ka bongo to ki ko telema la biso to conclure déjà na cette émission la biso et c'est moi le quête moro boye pe sera référence à El Rey Mago Aigle moyo boganga mizogo ma chérie bilanga dana moi babie nagodalo nazagwa naye nagomono nazagwa sebana ye mama male moyo boganga miso ma chérie bilanga dana moi bafere c'est mon père à passion si pasteur instruit pas de loin nagodalo nagomono nazagwa naye mama male pasuka pem allez mama allo téléphone allo bébé téléphone utina lola tobongola mitema allez na bola imae aya bola ale ya gato sala makambo ya laganti makambo ale ningiza logede na ninga laganti makambo alagam lechemiche Ahmed Bakayoko fort ale ya gato sala makambo ya laganti makambo abeda chouchou ababa patron bogos ale mama allo télé utina lola tobongola ale Guy Damoda bola imae aya bola ale ya gato sala makambo ya Guy Damoda makambo ningiza loke dena ninga bujigi makambo alaga honorable Jakari Baraba Swembanga danger bisou Fali d'Abidjan Togos boza yo koleana komela balika palela nzoto koleana komela ale mama bayangele mama le ale maya bayangele mama lelo namona Fali dikape zamba zamala lelo namona Guy Damoda zamba zamala bateke kakabato makenge babo makabato makaliga nomba kabuya diga bitutu Guy Damoda liafas kanga fas liafas nana ketchup bafana mama na mete makosi liafas kanga fas liafas Togos
Réglé. Vous comprenez que c'était là déjà Petit Fally en direct de l'émission avec Grace Parker. Donc, vous savez, l'émission émission, vous benga bisonga la rotia bino en contact na Petit Fally et ça la rare numéro plus 243 081 68 79 409 plus 243 81 68 79 409 contact de Petit Fally. Très très fort. Toujours l'amour et banagane sengo babizou bakalin bakado ba je t'aime tout. Bien monsieur Zangonga. Donc voilà toroyamba sur la prochaine émission et ça la biso bien en tout cas un grand merci à toi ndengo reprendre une invitation la biso. OK, merci maman. Ciao ciao. Bye bye.